Mbote na ba nyonso bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Mbote na bino bisika nyonso bozali, j'espère que bino nyonso boza bien na bandaku elongo na mabota. Biso toza bien na ngolu na Nzambe azobatela. Merci na bino nyonso na nde bozwaka temps na bino ya kotala belema na biso. Tikete Nzambe na lola amona bino, Nzambe na lola apambola bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveaux abonnés. Merci na ba visiteurs et merci na bino nyonso. Merci na bino nyonso, Nzambe na lola apambola bino pe amona bino. Lelo bandeko toza na recette na biso ya ngulu ya kotumba. Alors, ngai na bino to découvrir ensemble ndenge nini to ko réaliser recette na biso. Merci. Voilà la famille, toza na ngulu na biso awa. Déjà na sokola ki yango bien na longole basate nanga déjà bien. Mais na ye lisusu ko lakisa bino et puis pour nana silisa ko sokola yango bien. Wana to chemu wana biso to palole yango bien to ko chamu wana biso. Pona ngulu na biso ezala bien tant to kolia yango et to ko cha yango sukoyo banzela. Ngulu nanga eza vraiment misuni. Donc toujours ça recette na biso ya ngulu ya kotumba. Faut ko sokola ngulu bien ou nettoyer yango bien. Et doit dépendre na yo so lingo sokola na citron, lingo sokola yango na vinaigre kaka yo menga na sokola yango na mungu apamba. Voilà a to zongi sikoyo et na ko présenter bino biloko nini oyo to ko salela pona ko assaisonner ngulu na biso. Voilà oyo eza assaisonnement na biso, vidéo eza na chaîne. Donc pour na bato ba otuna nga assaisonnement ngo kombo nango nini vidéo eza na chaîne. Oyo pe eza assaisonnement na biso mususu vidéo eza pe toujours na chaîne. Na otiela bino so na bosante na kotia ba lien na barre ya information. Et oyo ezali bay leaves na biso, donc feuille de laurier na biso ya poussière. Oyo eza muscade na biso ya poussière. Oyo ezali tangawis na biso ya poussière. Voilà. Tangawisi ya poussière. Oyo ezali ail na biso ya pâte. Déjà na laksa pe comment on peut ça la yango na otiela bino pe toujours lien. Et oyo ezali pe céleri na biso ya poussière. Oyo ezali pe ndembi na biso ya poussière, mais vidéo ezate vidéo ya céleri na ndembi ezate na chaîne. Et oyo ezape tangawi pardon. Eza citron na biso et tokosalela mélange ya ba mungwa oyo mibale. Donc 6 sortes na biso, mungwa ya rose na mungwa na biso ya 6 sortes yango yo, donc na tout yango donc pardon na mix na niki yango na niki yango po ezala poussière. Donc awa to bandi ko sangsa d'épices na biso ba assaisonnement na biso. Donc wana toche eza assaisonnement na biso, to ko cha assaisonnement na biso mususu nde na lobiso na bosante na ko chela bino ba lien na description box. Et oyo ezali feuille de laurier na biso ya poussière. Toye kocha muscade na biso. Toche muscade na biso. Voilà. Oyo ezali tangawis na biso ya poussière. Donc c'est ça. De na lobby na ochela bino ba lien na description box. Et tozo continuer wana oyo ezali céleri na biso nde to na lobi ke eza céleri ya poussière, mais vidéo na chaîne ezate na na chaîne vidéo ya céleri ya poussière te. Donc c'est ça. Oyo biloko to salela eza biloko fait maison. Oyo ezali ndembi na biso ya poussière. Donc biloko nanga oyo nyonso nazo salela oyo eza biloko oyo nga moko na sali yango na ndako. Donc c'est ça. Et tu ko za munga na biso nde na laksi bino de mélange ya munga wana. Mo na salela yango ka ya bambuma minene, mais pona ko assaisonner na linga eza minene bongo te po ezala na mona ngo eza difficile pona ekanga munga na biloko. Donc so na ko assaisonner nango na préféraka konika yango pona ekoma poussière. Donc tu ko za mai na biso, raison na che mai eza pona et permettre munga nanga epanzana bien. Donc tozo mélanger bilo na biso nyonso. Toche mai pour permettre munga na biso epanzana bien ou eza na ba assaisonnement na biso. Toye ko zo citron na biso, toche so za citron te ko sa la vinaigre. Toche citron na biso. Mais on a préféré
citron mais ezo dépendre ya mutu na mutu. Donc bandeko oyo eza selon goût na ngai. Na yo kozwa huile na biso totie. Donc na lingette que huile ezala ebele kaka huile ekomisa ngo léger non yango na raison pe na sangisi yango na mai po ekoma un peu léger. Donc biloko nga na tie awa bandeko. Et oyo eza ail na biso ya pâte. Donc de na lobi vidéo déjà na tia yango déjà ça fait déjà ba mois eleki déjà belé eza na kati ya chaîne na pona bandeko na bazi occasion ya kotala yango te na kozwila bino lien nango na kotiela bino pe na se ya barre ya information ya vidéo oyo to mélanger yango bongo donc na continuer pour kobakisa mwa mai ndambu pona na lingi ezala moins léger. Donc comme ça to kobalola yango et pâte na biso ya assaisonnement na biso ekomi boye. Nde na lobi bandeko oyo na bakisi mwa huile muke pona moneza ya muke na tie na sali yango selon goût na ngai ndenge ngai na lingi biloko na ngai ebimela. Mais soko moni yo olingi olongola eloko moko ou bien olingo bakisa eloko moko ou bien oza na façon moko o sepeli kosala donc ezala free ya kosala yango bandeko eza na problème te. Toyo kozwa pâte na biso oyo ya assaisonnement na biso nyonso tosalaki toyo kotia sikoyo likolo ya ngulu na biso. Donc ngulu na biso tellement eza musuni totia yango vraiment banzela pona esala ke assaisonnement na biso ekota vraiment bien. Et awa sikoyo toko balola yango vraiment faut balola yango bien ozwa temps na yo soko osala ngulu ya musuni bo ezwa temps na yo balola yango bien mélanger yango bien pour vraiment bepis na yo assaisonnement na yo ekota très bien na kati ya musuni. Voilà. Donc tozo continuer kaka awa et oyo eza pilipili na biso ya sauce tozwi juste muke ezala pe mwa ngai muke ezala ndeti ngai ndeti ni mwa muke donc nakotia ngo mingi te pona bana. Donc mais so oyo oza nao na mutu oza no mutu liaka no pilipili ebele oza no na mutu te okobangela okokotia no mwa quantité moko ya mwa nini mais nga pona bana na tie juste muke pona epesaka mwa saveur nango wana ekosala bien to baloli yango bien pona ezwa vraiment partout. Donc c'est ça na recommander bino bo meka recette eza vraiment kitoko to saleli soki oza na babiloko ya poussière boité okoki toujours kosalela ya fraîche okoki ko mélanger ya fraîche na oyo ya kokauka pe eza nango problème te. Donc totikaki yango epema wana tozongi siko mais kopema ezo dépendre na yo soki pe oza na temps okoki ko assaisonner ngo ndeti eza musuni penda boye okoki ko assaisonner ngo na butu otiki yango elali wana susu ekokota susu assaisonnement vraiment très bien. Donc otiki nango elali et na tongo bien pendant la journée otumbi yango. Donc so peut ko ça le même jour au sali mais otiki lango moins quelques heures pour na assaisonnement ekota bien. Donc wana tozongi to baloli yango sundambu et to kotia yango sikoto chango na mutalaka na ngangi na tumba yango na makala mais vu que climat est vraiment bien te mu pepe makasi et osa ke na tumba yango toujours na four. Donc wana na otia yango na mutalaka nanga et na lina soulever loko moko ngai four nanga ezala na deux parties. Partie moko ya se ezala four normal, partie nanga ya likolo ezala lokola barbecue barbecue ya électrique. Donc na saleli na côté ya likolo oyo eza lokola barbecue électrique. Donc awa to chaki yango na moto et to zongi sikoyo pona to balola yango. Alors bandeko ngombe nanga te musuni nanga ndenge eza boye et na saleli na moto nanga ya makasi eza résultat na biso yango moto na biso ya makasi na likolo wana côté ya barbecue wana ezalaka 6 mais na saleli kaka 4 na 3 nazotala 4 na 3 4 na 3 et efandi na moto pendant 2h30. Donc 2h30 bandeko pona vraiment lokola musuni nanga ezaki vraiment musuni makasi na et permettre vraiment musuni nanga ebela bien tant mutazo lia à se déranger te que akuta na partie moko boye beli bien te et c'est ça. Donc il fallait vraiment 2h30 na moto nazo contrôler yango nga vraiment mingi nazala so nazana temps nanga na lamba nanga motema okita nazala nga wana ata na osala nanga ba makambo nanga mususu mais naza toujours wana nazo contrôler nazo tala na ota na lamba motema ya kokita po pe batu balia biloko ya bien. Donc
ata soko osala yango ndeti na makala, il faut vraiment makala na o ezala na se. Soko za na osala viande musuni boye, makala na o faut ezala na se, vraiment moto ya se po ebela bien, sinon te ekozika zika ka likolo, mais na kati tango kotiela batu boye biloko ekozala ya kozika. Donc c'est ça la famille. Espérons que vous sepela na vidéo, espérons que ekozala malamu. Donc tosali boye otumbi boye mwa weekend pona bino moko na ndaku, oyambi bapaya osali mwa boye ekozala bien, otumbeli papa na weekend afandine na ndaku, olia keneka ngulu mo be batumba kuna na nganda, poisson mo be batumba kuna na nganda, osali no boye yo moko so oza na possibilité, osali boye bolé en famille, bolé na papa, bolé na bana, bosepeli bino nyonso elongo bandeko. Vie eza mokuse, donc toza ensemble, tosepela ensemble. Voilà la famille. Donc pour na lelo to suki awa ande na lobi bandeko kobeta libakute, so moni kelo moyo lingo salela te o changer na yo. Merci bandeko to suki awa, to kuta na mbala ya sima. Bye.